namo, kurera namo. Bonjour, mbote mingi na bino sito ba ebolinga ka maman Eliane Nitu na pesi bino ba mbote ba ebwe abarizenu ma vipi maluka imoyo. J'espère que bolangi malamu. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawasili kola musabiso na makasi. Alors te bana kopese merci kana na bate kola la kolamka eza habitude de te ko passer journée, eza habitude de te ko bima ko zonga ndako, eza pe mo mesanote na yango ta nzamba zo batela te ba toujours na kopesa nzambe merci parce que ba ope batiki biso balinga pe okendete mais la vie et la mort nyoso ezala kaka mabungisi ya nzambe tata. Merci mingi na bino surtout ba bolinga maman Eliane Nitu bino ba obo sepela kana maman Eliane Nitu bino ba obolinga ba émission ya maman Eliane Nitu na pesi bino merci beaucoup. Mais mingi na ba question za mutakanda kotala ngai te pour sepela non ngai te so bi koza mutake to kotala ngai te pour sepela non ngai te so bi koza motema likundu motema ngai surtout yo na yene ngala seka mingi parce que nazala ka mutabaso du merde. Voilà pourquoi na pesa kabino esengo o ngala saka nango yo ngala saka nini na pesa kabino bandeko bazo binga ngapo na pesa ki maman Eliane tozo mona na terrain te dini tozo mona te ngana zali mais le kolo bolinga mingi ba émission ya polémique boza mikolo vraiment concentré na ba polémique. Voilà pourquoi bozo ba ki bozo mona maman Eliane Nitu te maman Eliane Nitu nazana ngai na sela kabino ba émission penza ya polémique tena ko kende ko diota mo muke me boyebi ke awa biso na Eliane Nitu TV tozala ka bato vraiment ya ba émission ya polémique te lelo to ko solo la boye na ote ko sela bino mo li solo to baka li solo na ote ko betela bino awa moi 2 jours ou to le ka pour les toza déjà samedi toza déjà le 12 avril 2025. Donc le 10 avril na ote ko betabino li solo ya kota li sabino que makambo oyo biso ba congolais toza ko sana na toza ko sana na ba cérémonie toza sala na kati ya ba fête ezo za la malamu te ezo za la kitoko te ezo makambo ya soni peut-être toza ko sala ngo to sala kango sans se rendre compte que makambo eza makambo ya soni mais ezala ka vraiment makambo ya soni ezaka makambo ya kitoko te na zui ba te belé oyo ba beninga ba so batinga ba message ba bi maman Eliane Nitu boye bien oyo eza makambo bien ya koyebisaka na communauté parce que muso ba to basaka makambo avec ignorance azo ba te ki makambo nazo sala eza kitoko te eza mabe. Alors, yebisaka biso makamba boye kozala malamu eza ko réveiller pe moi ba mémoire ya batu. Maman wa yebisinga lebi maman Eliane surtout biso na église. Makamba ngoto sola ki soko tala ki ngote na osengo ke ndokota na émission nga suka oyo na sala ki eza makambu ke bande ko tangu baza ko yana ba fête ba comportement na bango na ba fête ezozala kitoko te ba comportement ezozala malamu te. Comment est-ce que batu boko kozala na fête boza ko welela biloko akolia na mulongo? Non. Et surtout congolais, congolaises, RDC, bazaka bato fier ko welela biloko na mulongo ko boya ko yoka makambo maître de cérémonie azoloba et surtout ezo choqué o e choqué na kati ya matanga. Na matanga batu bazoela biloko pesa nga toza misatu pesa nga na okende musala na okendole na musala eza vraiment biloko moko bandeko na ngai non biloko moko ya soni biloko moko ya kotika ce n'est pas bien, ce n'est pas bon eza ko honorer bisote batu bakendeki matanga na babikolo pe muso balandaki bango ma bikolo na baza pe choqué komona ndenge nini batu bakoko wela biloko kolia boy na matanga. Pesa nga te ozoleka nga boye ndenge nini omoni nga te nga na koto biloko ya kolia osala soni po mikolo bakongole bakomi kaka to so baki fete to liete to tondi te to sali boye te ezozala biloko moko ya soni bandeko biloko ya soni na bana bazoka soni ngana ba jeune fille babinga babi maman Eliane. Cette émission était vraiment très bien, il faut continuer, n'arrête pas parce que nos darons nous font la honte. Nos darons, maman Nitu, non. Les darons nous font la honte. C'est dans les matins, elles sont comme ça. Même dans les mariages, partout, dans toutes les cérémonies, les darons ne se comportent pas bien. Il y a même les darons qui se comportent aussi comme les darons.
dans les événements, ce n'est pas bien. Mais alors, avant de compter, on a sikoyo, on a un poste pour solo, on a bino sikoyo, bobi ki wabino mama ili ani, tuna na musala ngana sala ka service traité la providence. Totali na publicité à musala ngana sala ka sima to sanini, to continuer na kati ya solo na biso. Makamba boze très important. Na bike bolingi polémique, mais polémique kakate. Polémique quand beaucoup vendre la kotala te. Makambo na olo bata musuyo po sala ngoza na ignorance. Au moins que tango ko yokanga pa na ngaboye, oke wala sublo na ba fête te. Alors, total na publicité la providence après to koti na katia lisolo auto beta lelo. Voilà, wana bo uti bongo kota la service traité la providence musala onga na sala ka na sala musala ya makambu ya kolia. Ndeko so zamba no liboso kuta na na osenga no s'abonner na Eliane Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour na okoka ko zoka ba émission ce qui ba émission c'est que ça ni ekoti na katia chaîne na biso. Boyebi ke ndenge makambo to sala bomoni soko zala mwana na kati ya ndako soki osali tui na miso ya mwana okomona mwana mpo osala tui na miso na yo mpo na nini parce que azolanda makambo oyo mokolo azosala mwana moke alandaka makambo mokolo asalaka yango wana makambo ya mabe basalaka ngo na miso ya bana mike ti pour que bana balanda exemple à ma bête. Heureusement nous tous avons une poto bana na biso mitu na bango eza différent na mitu na biso bazo sepelate na makambo oyo ba daron na bango basalaka avato kota na mozindo mama moko abisinga lobi abenga lobi na mama Eliane surtout biso na église na biso. Na église na biso maman Eliane ni tusuka bozaka kao na cérémonie mo bo na église mama ko soane la biloko kolia mena kati église mo batu baswani batu ba uto sambela babimi kutu nanu teke bakena ndako kaka na kati etonga babandi ko swana pene basimana na nzoto ka pona biloko ya kolia o kaka yone soki sutu mutana bo pesa na mbote te boka na kate yekuta ko toloba na rate yango zo pesa nga biloko te biloko yango zo pona bilongi bana bo bana ko pesa kote kuna kote bo pesa te yango ni nango bo pona bilongi biso so to kotizaki ti nga pona kotizaki o bana bo pesa donc alobi ke na soni surtout ba mama ya ba église soki ba na ba cérémonie na kati ya mangomba ba pona ka bilongi ya bato ya ko pesa biloko ok tango ozo pesa biloko il faut ça la naître ko pone longi te bango ba pona ka bilongi akoleka muto aza koto ake kote kuna muto akoto ako déclarer te ndenge nini alors pona kota so na biso lelo na kaniso na lobi wana bandeko ba mama bokote ya maboka kabola na ba ninga nyonso tout nde na lobi muto akoza saka ona ignorance metango omona boba ezaka mabe donc ndena nakendaka kowela biloko na bafete ezaka mabe ndena nakenda kowela biloko na matanga ezaka mabe ekoki ko interpeller ye ekoki kosunga ye alors ya lelo eza nini ya lelo eza ke bandeko soki oyoki moto azosala fete eke invité yo te kokende te ba jeune fille babenga balobi mama Eliane tango tosalaka bafete ezalaka ya biso eza ba mariage ya biso. Normalement, biso ba kolo fête, il faut tous na ba invité belé koleka ba parents. Moko tala na fête, ba daron ba tondi na fête. Fête eza ya biso to balana, biso moko ba balani to balana. Tous na ba invité muke, ba daron nde ba oza na ba invité belé ko ote, yibi mwana etango bala kinga na ke non. Il faut ba daron ba ko ça la part des choses ba kité. Tous na 300 invités. Ba marié côté famille à papa, topé si 150 invitations, côté famille à maman, 150 invitations. Si ko ba marié ba mon ba ke non, peut-être sans invitation ils allaient pour na moto à Bali, 50 invitations à pesi na famille, ce qui est normal parce que moto à Bali, mona o à Bali ana baninga botemina bango, baninga kolina bango, baninga atengina bango, baninga o baza ba collègue na ye ya misala. O faut ba ko assister biso pe ba parents to boyite moko ko benga mokili mobimba te po ya po parce que mwana aza ko bala bana balingi biloko ndenge wana te bazo sepela nango te et surtout soki moto asali fête invité yo te ko kende te ezaka soni
bato mosusu babwaka soni nayebi te pourquoi moto mpenza asali fete azwi mpenza liste ainvite mpenza intel yo figure na yo na liste wana te pourquoi okosenga invitation bizaleli wana eza mingi na bamama ya France bamama ya France bana mike te bamama oyo babandi a partir ya 50 ans 60 ans ti likolo balingi koyoka fete te bamama ya Paris balingi koyoka place fete eza te moto asali fete oyebi ye te mais lokolo oyebi ami moko ankome bozalaka na ye oyoki ke moto asala fete obandi kosenga invitation fete ezosalama na Paris lokolo oyebi camarade mo azalaka na Suisse boyebani obengi na moto ya Suisse lukelanga invitation lokolo oyebi ke famille bayebe moto mwaka na Belgique obengi na moto ya Belgique lukelanga invitation bisenga ba invitation eza bien te eza makambo ya soni bamama botika boye bafete ezosalama ebele moto na fete azomona bilongi ya bato oyo ayebi te aotala moto me onga nayebi te na invité te na moto mosusu bosekwazaka bokutana kaka mais soki oyoki asali fete ya invité yo te seka considere yo te ana mposa kopesa invitation te so bapesa invitation te kokende te et puis bato bazaka sans invitation bazotia mobulu na baporte moyen te non il faut qu'on se discipline na mona poto nasala 40 ans na poto mais on refléter éducation ya mundele te oza ko refléter comportement ya moto asali 40 ans na poto te ya lokwa le tozomona o TikTok bano ba elelo na lobi ba baby si kofingana na kofingana avana na foyer mazo finga moto avana na ndako na denigine moto avana na foyer te mais na lobi ki omona ke azuna no vite mana TikTok kofinga botika ba comportement ya boye oyoki ka moto akende fete singa invitation ko singa invitation te zuna invitation ba invité yo te okozopena mobali yaka tokende fete na mobali pe batongo yebi bango te moi ça na invitation te moi ça senga invitation ko serbi senga ba invitation bande ko boko se retrouver botika makambo ko senga ba invitation bo vanda na bandako déjà parti pa 60 ans pe déjà boye nzoto na poste pe maka na poste te nyos boza ko forcer ko lata batalon mo za aigu bozo forcer non batalon ta rappel âge ozo déjà na 65 ans oli ko lata talon ya bo mu komso ya ko buka na colonne pamba oko trebisho ya kokwea anko ana poteza kasuka mutabeli ndoki alokinga na mona ki bandoki na butu nzoko la teki talon ya mulai o trebisho kwei obuka ni basa okoseli bandoki makambo ozobosa na kina déjà na 65 ans na age na nango na kokolata suba o lakisa suni na mokili poso moni mingi soki mutase déjà 60 ans amoni ebele na mokili oza tala ko bezo kolata batala egi wana te oza na bezo nango te okomona ba fête ya ba jeune ba mama mibimba batoni na fête ba jeune mais ba jeune na ba invité bango te po kaka yebi intel fête mo zo sala fête mo zo oui bien zo na invitation eza kitoko te kende na fête oyo ba yebi yo ce qui peut ba yebi yo te sima mutu ba pesa yo invitation boto okende ba fête lokola bangembo non ba mama bova ndako esaka bino mokusa bien ndenge nini boka banda ko mokusa boka banda ko mokusa bien ndenge nini ko lingo kozala zala ka libanda boko kende ba matanga boza na ba cimetière bozo tika mutu na lilita na asuka boza na ba selfie karaboy kaka ba selfie ko kanga ba photo ko filmer non. Est-ce qu'il y a matin, est-ce qu'il y a mawa, est-ce qu'il y a réflexion, est-ce qu'il y a kanga banini te, bozana matanga kaka wana matonge bandeli kaka wana. Kana kata matanga boye ko lelisa mutu teme boyende ko tonga ko tala matanga ngozo le kanenge ninyo eza ndenge ninyo eza liboye ndenge ninyo pona ni oza boyo pona ni obe molimo ya contrôle kongolo be molimo ya contrôle obe molimo ya contrôle kongolo be ko contrôler ka ba vie ya bato ko contrôler ba vie ya bato obe molimo ya contrôle eza bien te eza mabe ba comportement boye mingi eza kana ba mama
ba maman botika ba comportement aboye toki kote pe ki camarade okokozala te wana 60 ans wana camarade na 30 ans non wana mwana na yo wana mwana oza na 60 ans wana camarade ya 40 ans te mwana wana mwana oh tu déjà maman ba maman déjà ba maman mikolo ozo kendaka na bana 40 ans ba 35 ans na ba fête na bango ozo sanga ba invitation ozo kendaka na ba fête okomona na kati ya fête ba mimami bimba ba kena ba fête ya bano bazana ba 30 ans ba 40 ans non ce oza na 60 ans tambola na baninga na yo ya 60 ans zala na baninga babandi a partir 55 60 les autres wana 60 ans aux na camarade moi à 35 ans 38 ans wana bana faut que mutu ba komiti na sika na yo ba jeune bazo benga bazo ko sala ba reproche ya ba parents ya ba maman Hélène comme les darons te regardent parle-nous un peu de ça parle-nous de ça parle-nous ba boy pe ba songi ba jeune ba lobi nos darons sont trop songi quand ils touchent leur téléphone, c'est seulement pour parler des autres. Que des songi. Les darons sont vraiment graves. Bana ba ose pelate. Ba daron, beau changer. Les darons, tout changer. Bana ba si ba lembi. Bana ba tala kabu bazo ba maman tonga oh non. Maman ko bandana na ba camarade bandi ba camarade ko tonga aki ko chiter ce qu'on a famille na e abandana na ba camarade chiter na famille bana ba osepela te bandeko ba comportement ya mabe il faut ko tika eza malamu te ce n'est pas bien ba maman mi bimba bo vendre la kaka internet kokenda ko commenter de ko commenter ba commentaire kokenda ko commenter de gauche à droite ba commentaire pe kata kokenda ka ya mabe ya mafinga okoleka na émission oche commentaire mabe na soka po bi nzamba pambolo nzambe merci ka poza na maolo ba ko boma su mokili na maite po soki nzamba zaki nzamba ekala ya kanda de mokili za de soutien comment muto ko benga na émission mo boy oche ba commentaire o lobby mabe na suka na ngobisi muta wasale mama nzamba pambolo te nzamba mona onza na ba bêtise ko kota ko nzambe bible biko tanga ko nzambe pamba te momona mutakeli ko tia commentaire quelque part na émission mo songolo na suka na ngobisi muta se émission nzamba pambolo na maloba mabenyo so uti na munoko na yo nyoso uti ko loba pona bato nyoso lobi pona baninga ya mabe nzamba pambola muta sele émission ya solo wana oneza ko saka na nzambe ba bénédiction les nzamba yo kaka na yango te parce que ça mingi ba bêtise to bongwana maloba mabe bongwana maloba malamu to bongwana to changer et oza malamu bo retenir biloko misato ko senga ba invitation te ceux qui ba invité yo te tika ko senga ba invitation pona ko kendaka ba fête ezana bilongi mususu ba fête nyonso bilongo nezanga kate na ba fête mais ça te parce que balingaka ye to ba invitaka ye non eza parce que ndako esaki mukusa alingi kozakaka libanda ba invitation na pezaka ya kosenga ce n'est pas bien makambo kosenga ba invitation kende na ba fête ba mama bandeko balingami botika makambo ya kokende so okena fête ba télémission na table te ke bokende ko se servir anga ki bandakala ngana ke ko se te eza ki bosenzi permettez-moi na ba keza ki bosenzi ya kozanga manière yo wana na bifo pa OK ki bandakala te eza kozanga manière bozela kata ko maître de cérémonie abiki table numéro 5 wana botelemi bokei babingi na table numéro 5 tous na table numéro 10 so telemi oke na buffet bo ka soni teta bosala bongo faut yo rappeler sonite non ce n'est pas bien et puis so boke na ba fête bo sisi fête bo comme ko kendo ko landa bato baseki musana cuisine et puis ça n'emporter te puis ça ngablo na memate ngana utaki Allemagne mais mama to utaki Allemagne
ato utaki Angleterre, ato utaki États-Unis. Tango le na fête ekoki, tango bando kende, ba restaurant ezaka na bagare ba restaurant ezali, na ba aéroport ba restaurant ezali, ce n'est pas que le col le qui na fait pour ba plus soit porter o même aso ke na ngote, botika ba comportement eza malamu te, eza mabe. Boke matanga, ba tibi no blo ba barquette, yo mutu mozo 3-4 barquettes, OK na ngona ndako na yo. Bana batika laki na memela bana te. Ba comportement ba mama eza mabe. Botika, bozala discipliné, boke Congo. Kena Congo mwande batu bakena na fête. Mboka to bakeza na nzala, batu baka na charisme. Au mona te basala mulongola kwa UNICEF non. Bazela peza ba bengi table oyo, batu batelemi bakena buffet. Ba bengi table oyo, batu batelemi bakena buffet. Mais oya biso batu ana poto ko wela biloko kolia na ba matanga na ba fête. Ya kitoko te, na batu Afrique bazo kamwa. Na ba matanga ndenge eza boye. Batu ba uti Afrique, bazo mwande batu poto ba wela biloko ezo leke la mama ile na okamwe. Na poto ba wela biloko kolia boye. Na matanga. Batu bazo le biloko kolia. Même si on a chassé ça ka boye te. To changer. Na batu ke monsieur ngeza pona ko bebisa te, ezala kande pona ko bongisa. To changer. Na matanga ezeska ko maka ba emporter te. Ata pe na fête. Non, ata pe na fête ezeska ko maka ba emporter te. Basi ba servir bino bolie koki. Boli ko kende kolia na fête, sanyi wana ka moko. Oche ngolo, sanyi wana ka moko, oche soso, sanyi wana ka moko, oche kamundele, sanyi wana ka moko, oche ntaba, sanyi wana ka moko, oche ngolo, oche makaya. Donc le ko ba bien za buffet, biloko nyoso za na buffet ozui. Okolia ka moko mibale o etikali otika mwana sanya sali nini e baby ta balinga musuba ko te biloko kolia za te tala biloko nde botika na basani te po balambi mabete botika na basani parce que bozoka ngona lokoso vous mangez avec les yeux loko bozoka ngona lokoso ya botika ngona basani okoka susu te okale et puis na butu balia ka mingi to ko digérer air nini kolia bozoka na lokoso Tambo zokana lokoso, yango komake, olie kamundele, olie ngombe, okumtango olie makayabu, okale, oziblo kotiki. Na sani, bo changer, amalamu te, toana poto, ate place eza buffet ezali, zo eloko okolia, soko oli osili, soko kiko zonga, zo babinga ngo buffet, okiko zonga, ozo so eloko oyo mona kike ozwa kite, oli ozo obebisa, ce n'est pas bien bandeko. To banda ta ko te ya boye ne mama lesinga mama elia makambo bo fosala ngo mingi ekotaka batu na mitu boke na ko bebisa ka ba fete ba ninga te ba ko pesa invitation moko oye na 5 personnes pourquoi comme memaka pe bana na ba fete ya butu non boko ya na bana bozi bana bovandisa na bakiti bakolo bakiti tango bakoya boye e boka na ngati ka bana na ngana nani mama soki ba invité yo wana place otika bana te koya pe fete te yebisa mukolo fete ke na kokoya te po mutotika na bana azata osala eloko te ako comprendre to na poto wana nunu te mutotika na bana azate oya na bana no 5 na fete bakiti wana eza ya mikolo to bapesa ko invitation bapesa po na couple bozaka 8 à la maison boye bino so 8 bakolo place ba yo po bavanda boye bovandisa ki bana Tabo tem c'est comme un problème. Invité nga po yaki na zaka na bana te yondo za sa manière. Oyebi ko za na bana tango ba invité yo luka mutata la bana. Sozo mutata la bana te ko na fête te parce que bate la bana na yo ko zo bana te o mema ba kendo bebsa. Place ya ba kiti oza déjà numéroté eza na komba batu mususu. Pona lelo to suki wana. Oza amateur ko yoka ayoka. Oza pe na molimo ko changer. Ta mususu ona ignorance. Luka osanini o changer. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzamba kalusaku muna. Nzamba nubeshane bana betu bons. Bonne journée. Boka matabi popo. Bye bye. Bon week-end. Service traiteur La Providence. Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire
la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.